Merci beaucoup. C'est parti pour la deuxième partie. Il y a émission Nabiso ya Mokolo. Il y a le mercredi 7 juin 2023. Nakatia Bosolo na politique officielle. Bandeko Banso. Boali kolanda biso to pesi bino mbote to sengi bino pe merci mingi parce que botiki maimanso wande ko sala boye bo vandi penza s'il faut dire boso ba poste télévision na bino bande ko pe boa kolanda biso en direct sur Facebook, vous aussi qui nous suivez sur YouTube to pesi bino mbote mingi mbote na ba banso bali na mikile ya ba paya mbote na bino bana banso bande ko banso boko landa biso na Europe boali na Amérique boali na Asie boali na Océanie. Partout où vous êtes, to pesi bino mbote bandeko banso ya Afrique, boale belé bolanda biso na Afrique du Sud, et belé balanda biso na Côte d'Ivoire, et belé bakota la biso na ngambo ya Togo, boali na Cameroun, partout où vous êtes en Angola, Congo Brazzaville ici en face, mbote na bino banso, mbote na banso o bakolanda bosolo na politique officielle. Lelo to sola nandeko moko oya ye penza s'il faut dire pour guérir ba maladie o ezali incurable. Otie tembe omoni yango ye moko alobi yango déjà na coulisse. Alobi akotia tembe akomona yango ameka kaka. Mais nous allons d'abord prendre les informations du jour. Guerre au Soudan. 10 Congolais décédés à Khartoum suite au bombardement de l'armée soudanaise. Kinshasa exige des explications. L'Union européenne compte déployer sa mission d'observation électorale pour les scrutins de décembre prochain. La police démantèle un réseau de kidnappeurs d'enfants à Kamako, au Kasaï. Insécurité à Beni, la police se défend au sujet de l'identité des assaillants. Samalou Kondé et Jean-Pierre Lacroix discutent sur le plan de transition pour les retraits de la MONUSCO. PDL, 145 territoires. Une équipe de la primature visite les ouvrages dans les territoires de Kasenga au Katanga. 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. L'administratrice de l'OIF inquiète malgré les assurances d'Isidore Kwanja. Menace de grève dans les régies financières. DGI, DGRAD et DGDA accordent un sursis de 10 jours au gouvernement. Ituri, 3 morts dans une attaque attribuée à la milice Codeco. Pour les partis ensemble, les accusations contre Salomon Kalonda sont un montage qui ne reflète aucune réalité. La haute cour militaire refuse d'accorder la liberté provisoire au député Mwanga Tchouchou. Bounia, 18 personnes tuées le week-end lors des attaques des ADF. Ituri, le gouverneur militaire dit avoir déjà le nom des présumés auteurs des crimes internationaux commis. RDC, l'Espagne espère que le Rwanda va immédiatement cesser d'appuyer le M23 et enfin, attaque ADF à Bachou. Une organisation exige le relèvement des éléments FRDC basés dans la zone. Yangwana, ba information s'il faut dire basango oyo tobongisela kibino pona mokolo ya lelo. Na kati ya plateau na biso Toali na mwana mboka moko ali généraliste professionnel en médecine moto penza ali ko guérir babokono oyo même oyo balobi a osuki po babengaka ba maladie incurable abi a part kaka liwa nda yebi ko bikisa yango te nda yebi ko lamusa moto akufite parce que obe yesu ye moko nde apesa rapema mais alobi ba maladie nyonso zali incurable ye a trouvé la yango ba solution bokoyoka ye pendant une trentaine de minutes boyoka makanisi na ye boyoka pe s'il faut dire ba réalisation nini oyo ya koki koselela ba nyonso bali na bokono na ba problème nyonso oyo ako présenter na kati ya émission na biso lelo ali docteur Kabengele o ali médecin tradi patricien mwana mboka docteur Kabe bienvenue boye malamu na kati ya boso na politique. Merci Mamelo, vraiment merci boso na politique. Merci monde pour na koyamba grand maison otobengi temple du roi Salomon. Docteur Kabe. Temple du roi Salomon eza kolobanini, eza kolobake. Hôpital nde kombo na ya temple du roi Salomon. Temple du roi Salomon. Docteur Kabe, temple du roi Salomon.
hôpital na biso to moni komi kombo yango temple ba kubanga te mama na eza ko banga te na ko répondre yo mama mamelo to komi Kambo centre temple, médical basi, œuvre eza œuvre bikamu ici temple du roi seulement eza ko lobake esika ya to bake bwanya ya bato esuki mayele suki siko bakomi ko luka ya nzambe na sens ni nazolobela bongo surtout ba maladie oyo ngana wutuko ko yebisa que ba maladie incurable en général sauf la mort parce que mutu akokufa mokili eza ya nzambe soki ekomi na niveau ke boya to sekisa bibembe kozala message ya lokuta mamelo pona nini nazoloba bongo mama parce que musala oyo nyonso tout il faudrait mon témoignage ezala parce que témoignage ndezo confirmer que ya solo makambo za solo netingande na yeboy na yebike non na minute oyo tozo solo na mamelo na busolo na politique mais soki oye na centre médical œuvre bisika ya bika sika ya lobiko ya solo ya bikamu ici soko komi okuta na docteur Kabe okozala surtout bandeko baza désespéré lokola insuffisance rénale eza maladie incurable lokola psoriasis eza maladie incurable et puis pour mettre la drépanocytose ou bien anémie SS eza maladie incurable omuto kozwa bakisi chaque jour vraiment ndekonanga na bosani pété lokola pe lisusu Alzheimer ndenge ozawa na mama pona kosolto solo na bien mais soko lingi ok obima au descendre na se obosani mai ou bien nani kitambala na yo obosani yango mama mamelo mais kitambala eza Alzheimer eza maladie mama ndeko nangai ya kubosa na wana tango ibosana bosa Alzheimer c'est ça kubosa na wana c'est ça yali mingi et puis tokota na kati ya masolo wana mwana mboka ya solo tokota penza merci kasi bato bana ndako babi c'est vrai d'entrée de jeu déjà bandi ko beta lisolo ya maladie boy puis alobi centre médical nae yali œuvre sikoyo ya bikamu ici aibisa biso nano ye akoma ki tradi patricien ndenge nini une façon pe ya kobenda bato te. Merci maman. Naza bien formé na AVAP. AVAP cela veut dire Association des volontaires africains en phytothérapie. Naza professionnel. Les doyens pour na makambo etali banzete. Hein? Na sensoir. Naza bien formé na yo batikela yo nde ya mokoko te. Koko na yo mama na yo moboti moko ya libota te. Ozwa be formation. Naza bien formé. Et puis na famille nanga mutu moko azala ko atako ko nanga o ayibi musanga na sali ayibi yango te parce que yo moko ndo bimi na ngona libota na lobi naza formé eza biloko na biso to tangeli yango na association ngana otko yebisa yo association des volontaires africains AVAP c'est pour cela AVAP ngo ya na RDC ali eza na RDC la formation na mikili c'est ça eza na RDC yango nde omoni biloko nyonso tu ezali mama na ngai et puis oyebi eloko nazalaka vraiment nayebisa bandeko na nga nazalaka satisfait et puis pour nazala traduit praticien pratique eza nini omoni nani mot pratique bato so bazo comprendre yango na sens moko ya mabe omoni toza na théorie eza koloba ke mutu akosala eloko aza nango sûreté pratique eza ke mutu akosala eloko aza sûr c'est ça des pratiques. Mais docteur Kabe idée wana d'où vient cette idée ya kozala médecin tradi patrie alors que pourquoi pe okenda ta système te to unikin te to ba croix rouge pe alite ko mpena monganga wa kolata blouse blanche idée wana ya tradi patrie pona monyo po lati couleur obe ya makasa e uti wapi. Merci, mais na auto ko yebiso déjà que olala olamuka po yozwi na bokoko te olala ki olamuki to kopo wako kosala simbi to bitena kota ta na kopa banzete mama nani mamelo omoni musala nyonso te mama est-ce que nayebi que oza journaliste ngape nayebi so que naza tradi praticien bien formé pona kosala banzete pona bakisi
Aki kolinga yango na bomo na tuni. Mais premièrement, au monde de nature, ezaki tant que tozalaki bana mike. Na lobaki ke parce que za télévision, koza makamusu na lobango ezate. Ok. Parce que ça déjà monto na bomo na tuni. Ya kosala boye mama. Était docteur Kaba lobaki boye non. De eza makamusu soki tobimi na plateau to kosolo na yo. Na yoki déjà question posée nga. Un, net dans centre nanga naza ba infirmière. Bazali. Nga moko la salle biochimie. OK. C'est naza na salle biochimie. Et puis eloko na ko kikoyebisa bande konanga eza boye. Médecine naturelle. Eza eloko mususu. Eloko mususu na sens ni. Parce que biso tozo traiter na banzete na médecine occidentale bazo traiter na ba produits chimiques. C'est ça. Sikoyo kuna toko takate ngai na lobelaka makambo etali ngai na médecine ngana zo sala. Oyo yekola na kati ya vape. C'est ça. Eloko na koyebisa yo mama. Na lingaka kolobebele bele susute. Na dénoncer message na loba na lemba. C'est ça. Na loba ke susute. Ngai eloko ekomi kolobisa ngai il faudrait ba témoignage eloba. Ngai na yebisaka bato boye. Oui na bilili ya ba témoignage. Ba témoignage ezali. Ba témoignage ezali na sens nini. Ngai nazalaka na posa bato ya tembe. Mama. Mamelo ndengo na yebo te papa docteur Kabe makamozo eza ya solo te eza lukuta. Ça va? Et lobby ou bien lelo ponga na après. Docteur Kabe nazo memela yo ndeko oyo aza na problème ya Parkinson. Hein? Omoni bato omoni c'est sande makambo nazo luka. Simbi molange kwe ya simbi boye kwe ya. Mama mamelo zuelanga bato wana ta combien de millions de Congolais. Yaka mingi pa ba mikolo ya maladie yango. Mama bozwa bango ba mikolo wana ko. Omoni eloko ezalita na zolo naza sur na makambo na zolo ba. Zwa bandeko wana ba papa wana ba koko wana yako tikela nga bango. Sondola bango komona na te limwa na yo ngai na lokota bango libanda. Mais docteur Kabe bato bako tala yo penza. Oya na makambo ebele a docteur Kabe. Oh temple du roi Salomon. Merci. Oh ko sala wala lo sambo bien. Temple du roi Salomon ezali eza lokola ke omoni maladie epana ngai na ngona lokola nyoka kotilinga na ndako. Na bi oh mais amoni photographe ali ana maladie toni. Voilà mboka Kabe nous allons évoluer. Merci maman. Na avap. Merci. Ya na ba docteur ope ba kenda sango ba bima kuna na kati po organisation openzo ndire pe yebani te hein. Yebani mama. Nani ali guide na yo, nani ali maître na yo. Merci. Omoni eloko ezake maître nanga professeur Nabiso. Nakoloba ye vraiment kombo na ye ezali vraiment papa Kafuku, professeur Kafuku. OK. Parce que na minute où vraiment Zamba Pambola ya azana province, azana Kananga. Malgré et qu'on s'est déplacé na minute où tant aux autres ba azana Berlin. Maître. C'est ça. C'est ça. Azana Berlin. Le problème est que bato bakenda pe sango ba docteur o bayoka na ba na koyeba tanga ta moi kombo mi balé à moi référence té nani zela ne biso na mamelo est-ce que oyebi na Congo hein parce que pour que oyeba penza que bango bazali il faudrait que muto ko sala que pour à représenter bango ezangai na minute oyo muto zo représenter ba journaliste na Congo azama melo na boso na politique c'est ça. Présence na iza koloba ke ba journaliste na Congo bazo exister. Éviter que ceux qui montrent nous ezali. Mituni ali belé. Lobana yonga la sala. Mituni ali belé na moi na téléphone na moto alobi abi ndeko wana lati bubu ya vert ayebisa biso. Ali nyonsolo ndenge basi ba mesana balekaka tango nyonso na ba radio ya ba radio local na biso ya Kinshasa pona kopia mateya koloba mama yo moto okobota te moto okosala yo ali nyonsolo. Toi ali na moi spécialisation moko oya ya ke soki oye ozwi lobiko. Naza spécialiste te naza généraliste professionnel en médecine naturelle. Donc ça la nyonso. C'est ça. Yangona na mutu ko yebisa yo ke zuelanga ba maladie incurable oyo oyebi. Parce que ba témoignage nanga yango wana. Yali pena misusu o traitaka te. Mama nanga. Nyonso. À part liwa. Parce que liwa nde mutu nga na yebi ke non eza problème yaza izambe mais okola ke
en tant que humain et maladie moko songolo paralysant na nzoto na yo mama na ngai na yebisaka bino boye parce que bande kunanga ebele il faut kozala na ndeko moko Thomas Nzambe apambola esika Thomas kenda Thomas azanani aza mutu moko bayebiseke Jésus asekwe po na yeba penza ke za ya solo c'est ça na vie kabe aza Thomas OK mutu moko atelemi kete makambo so baza solo tengana lobike non eza ya solo mais pona koyeba ke eza ya solo to kutana au moins penza démonstration OK parce que nazo le maladie incurable en général maladie incurable pona nini tozana bande kwebele parce que neti ngai ba patient na ngai ebele ba utaka poto neti ana minito nazana bande na mususu o ba uti Suisse ba ya kotal gamenzo na minute oyo sur 5 maladies de paya. Tiaka ba témoignage na YouTube pour Mama eza ebele. Ba mikili ba paya ba mona. Mais il faudrait na biso ke omoni mamelo. Muto ayebi na yebi parce que za télévision makaso nazo il faut na kati c'est ça. Merci bande konanga baza musika oyo li bande ya mboka nanga nzamba pambola bino depuis tokuta na kanabino na ndenge na yebeli bino il faut qu'on soit premièrement santé na valeur. OK. Okozala na mbongo moko songolo pakala o checker quelque part. Te ndeko na yo na kisasa akosenga ke mvome akufa aza na mbona poche. C'est ça. O benga nazo bisayo. Pona ni nazo ba bongo. Papa moko aye. Na yebike soki ki azolanda ga maison. Docteur Kabe temple du roi Salomon. Esika ya makanis mayele ya bato esuki esika ya nzambe bandi nde place oyoki bazobenga temple du roi Salomon. Il faut que ça na mwana mobali oyo Thomas aza mutu bayebisa que Jésus asekwe alors que eza lukuta pona yeba ke eza ya solo il faut na kende kocha misapi na kata cicatrice ya Jésus mais ba congolais baza bazo ba Thomas na melo zoela kata na boso na politique ozo bango kete il faudrait tout s'affronter na grand maison pende bato nyonso ba ko bota na ebité moto aboti te na ebita be mapasa na mapasa nde bénédiction ali bénédiction mais na kotoko lukata la maladie mususu ba maladie eza belé maladie eza belé mais ceux qui pensent que bosala kana bana mibale baza aw yebisa bango baya kozwa numéro plaque parce que zanine il faudrait mutu surtout ndenge boza wana mutu kozala libanda eza vraiment bien identifié mais mutu pesa normal aza identifié te il faut tout faire mibali nyonso ya congolais ba congolais nyonso tout bazwa mibali nyonso bazwa numéro plaque eza 48 heures wana bokobenga eza téléphone bokobenga yango na ko répondre bin et puis mibasi to ko pesa bango 24 heures wana bobenga grand maison problème ezanine na yelobaka maladie incurable omoni tango Thomas maladie nini oyo bikisaka na drépanocytose ou bien anémie SS eza maladie incurable ande kwa technique soki Thomas yaki na ba témoignage bobongisela biso merci et puis hépatite A hépatite B hépatite C eza virus comme VH eza maladie incurable il faudrait témoigner et les cas tous appels sous un problème étalé à cirrhose des foies cancer nyonso ezana lobiko tout type de cancer cancer du col utérin cancer des seins cancer du sang cancer des os et puis tumeur cérébrale cancer ya mutu cancer du foie cancer de l'anis cancer de pénis cancer eza lolenge na lolenge cancer d'intestin ya colon mais bato pas ko te na kati ya ba hôpitaux cancer akokende basali chimio basali boye ko simbati yangonde na kutu ko répondre mamelo na lobi ke au monde apocalypse 22 et lobi boye mon peuple périt par manque de la connaissance kozanga koyeba mamelo ezande konangai eza na kolo bandeni eza malamu te bato il faut ko tika na bato oyo bayebi lokola grand maison docteur Kabe makambo etali ya santé soko yenga na makambo susu na tika na lekana yo mais soki etali makambo etali ya santé selon domaine nanga na koyebi soyo ke omoni maladie oyo yebake muto aza guéri parce que témoignage il faut eloba ndengo ozawa na mamelo il faut ko sambela fièvre ezoyo to ou bien
nano baboni pe lisusu maladi basengaka yango te baloba mamelo bana ye na plateau ayi na problème angine banda nde koloba apia mamelo angine eza yango nde nalobi boye nasi na ndenge mpenza ceinture na ngai bapeti wana ekozala prémission fasosala bilembo avant émission pas même 5 minutes pas même 5 minutes mamelo oza guéri eza te kisi ya komela boye te biloko yake lobi non biso awa tolingaka bahistoire te ozomona. Et puis, Ozana Ndekonayo, Azana problème. Il y a hernie discale ou bien thrombose. Au moment où la colonne vertébrale, bah, disent que ça, il y a coléam, bah, espace étical. Na télévision, na zana ta mon côté, il y a ko détailler maladie. Ce que Ozana poste à détail, au bengi biso, au yé sur place, to ko détailler le maladie d'enge lengobani. Et puis, on dit que le cancer, cancer du col de Parkinson, et puis psoriasis. Psoriasis bayebi yango bato bazana yango bazali parce que soki nzamba solo grâce aux en bonne santé toza pe lisusu na on a ba symptômes nango ya kani yango na lobi parce que eza télévision soki que soki esengeli que jour mususu okozala prêt pour que oya to banda ko détailler chaque maladie pour na ngana linga ko détailler maladie OK yo cité déjà misato bakisa ya mine. Et puis, tous appels sous na problème etali épileptique, bandeko baza maladie c'est ça. O bazo kwe bikoya kwe wana. Bato bongo na lobi ke mikolomike ba témoignage ezali. Tozana bandeko oyo pe bana oya autisme, ba autiste. Bana bazalo ko na bizengi mwana vanda kate, mwana kingo eza makasi te, bana ya bongo bosondola bango, ndako ko tabango atani liboso ya nani ya maison na kai. Et puis, Ozana Ndekonayo, azana problème ya Alzheimer. Bosana mutu akoki ko vanda aw. Na tiki biloko nyonso na ndenga kekuna, okobi ko tuna yo mais perte mémoire. Perte ça. Zoye sondola il esika biso tozali. Ozana Ndekonayo, azana problème. Ya insuffisance rénale. Premier ya barin, eza ya kobe ou bien evimbi, espace eza nani tami moyen que elle masube le que zate ozomona il faut que zo ndeko wana yakana sur place et kozala pe kitoko parce que ako se retrouver ozana ndeko na azana premier ya calcul rénal koza insuffisance rénale na calcul rénal mabanga na va rénal zoye pas na riboye pas même une heure azo su ngana lingaka mabanga wana ekanga ye asuba te ayo komona penza bikamu ici ozomana nazana posa net miyoma ezaba biloko moko ya mike makambo tali ya kobota opération non chirurgicale komela ba produit naturel c'est ça komeli ba produit ozongi normal ozana ndeko nayo azana problème etali net bano ya nkunki okukuta mwana moko azana nkunki zoye yako sondola liboso na biswana okomona démonstration okolimusa yango mama nanga tozana boss wana ekosila to nalobi ekosila il faudrait ba témoignage mama nanga ba témoignage ndezo aider ngai wana nde défense nanga ikaka ba produit naturel ezate ke loko moko songolo pakala technique bobo ngisela so ba témoignage pour docteur Kabe alobi penza mingi tozana besoin ya ba action de monana technique bongisela biso ba témoignage nanga sali 90 jours 3 mois et loko te mosana ngaka kusanzaka bilia wana so na dioki mwa kapeti so ba membeli ngango so ke mo pusa na pembe na ngana bandika kulela maintenant tolia watu ya kawa kota docteur Kabi premier jour wana ngana laki moitié petit sœur le lendemain azongeli lisusu awa azongela lisusu awa ayi lisusu bagisi deuxième tisane wana nakende ndako vers moko mibale ngana se retrouver ti lelo côté ya libumu ya lisute na mo bandoli ya moi morso afufu moko ti jusqu'aujourd'hui après 6 heures à libusu matongo ya midi wana mutala olia te na même na ba photo alanga na téléphone ala olia te aloba sute vraiment so comme moni premier jour to ya ka moto to alaka na kata salo yo vraiment alors mona même l'air de télé na la de na ni pas na ko taxi vraiment to ça même na 2 heures tu na ko taxi ba toi bi sauter là au bimana baba tu sens que moto tout ils ont attiré attention à moto ya kana yi la benita 2 pots ya tisane wana vraiment silence kimia
pasteur pa alobi ti lelo biso tofanda na kati église alobi bokie kuna nani à travers batisan na baprière eka na deuxième po ya tisan wana au grande sœur le même jour tomo osolola amo ofanda alo osokola te tosokola mosokola makambo tu mpenza toyaki komema na komema mais amo otambola ye moko amo osokola na ndako akoma meme kolamba tomoni awa lelo epai ya docteur Kabé na Brazzaville loba na biso likambo nini ekomeli yo awa depuis na bandi traitement awa tukana bien donc naza bien vraiment bien donc omoni mpasi na maladi ya hépatite eumeli mpenza oui eumeli esali combien de ans 2 ans osali 2 ans na maladi ya hépatite sikoyo okomi epai docteur Kabé basali yo nini bapesi yo nini papa kandi na bandaki batraitement pa docteur Kabé en tout cas na yoki bien nyonso tu en tout cas bien nzoto mpe ezongi ozoyoka ata eloko ya moke te na nzoto ate eloko te nakomi mpenza vrai bien ezalaki suna bamione yange na nde kosentir ezalaki bien te ezalaki mion grisina tuka nzoto ngo bakokrisa makasi nayaki meme mpe poende naza lelo boye te en tout cas malakisa docteur Kabé na leli ya liboso na opesa nzambe merci ya mibale nzambe apesi docteur Kabé mayele mpona kobikisa bato en tout cas nzambe alaza bien lelo ntina nazoloba boye tosika na nge esili kobanda décembre 414 ti lelo tokoti na 5e mois 6e mois mama balobaka o mpo moto atémoigne kwa ndenge yo moko oloba monono na docteur Kabé apelaka mbongo yebisa biso awa makambo oyo oloba vraimen makambo omoni na kati ya nzoto na yo bie eza mayango docteur Kabé apesinga mbongo te naosala mpe marketing te oyo nga azobesa vérité nde nabiki naza oyo naza lelo oyo bayebi nga na bishasa na Brazzaville bayebi neti ndenge abelaki na nyonso ata te kotambola kotekaka na batasi naye komona docteur Kabé en tout cas komona nalandi traitement na nga na ndenge esili na nde naza oyo naza lelo en tout cas komona ngai tonton navanda na yolo navanda na yolo na commune ya Kalamu bongo toza wapi papa toza na kabina kabine pa grand maître docteur Kabé ya solo oui siko cop nini oyo yo ozosala na docteur Kabé papa nga naza na kopi te nga nazali moto ya kokufa ngai nazalaki nde moto ya kokufa na baimage na bafoto na koyela yo mais yo moto ya kokufa ozotelema ozoloba makasi nazoganga boye na kombo ya docteur na nga grand maître oyo asali nga leo mpo nazala boye mpo bino bokumisa banzambe mindele basalaka boye omoni maladi oyo nga azalaki na barin mundele akokaka yango te ozalaki na maladi ya rein to barin nga nazalaki na barin nyonso mibale ya kokufa natikalaka na kolone moko obuki nga boye nakufa natelemaka te nasumaka te nasubaka te papa mais wana déjà oza mais lelo oyo nga soki omoni nga boye papa avec grand maître en tout cas nzambe azwa lokumu bino bozoluka kaka banzambe mais banzambe bango oyo ti oyo bino bozokende kaka na bible oyo bakosaka bino oyo azopesa bamakasa obiki otelemi okei nesiko ka oyo bazokosa soka UNESCO bible kaka banzambe wana ne lelo bolinga ebondima bambe talanga lelo nazokanga na makasa nazo comprendre ronte grand maître sanini a opéré yo azu ba batso atio to ne singa ye le côté à côté singa ite fukama pesa nga ba million na otete apesi ngai ka alobi kaka kisi omwende nazo tuta kisio na tieli yo na mai kende mela kaka ya solo oyo ngai lelo nazoganga boye nazovima boye nazali 5 mois nga nasubaka te nasumaka te bato bazotala nga okufi lelo okufi lelo bayaka na nga na mutuka ya keti ya jaune naza na baimage na koyela bino baimage moko nakomaka na kabama ti ndenge bokomi lelo donc nzambe na ye wana nzambe na biso ya Kongo ne ye seke tolobaki na minute oyo ba problème a rein wana nde ezalaka kutu azaka wana siko bare donc yere wana re kutu koloba kutu te mais barin pour soko ye na ebi ke soko ye aki basimaki yo na tongo na ebi wana kutu komeka kutu te barin nde soki oye donc barin kutu bokendeke na bino bisika mosusu te nde bokendeke na États-Unis ba changer yo ba tio ya soki ya ngulu soki na oya yo moko ya naturel ya solo bazongiseli yo yango kaka oyo eza masalaki oyo bazongiseli yo yango bokosepela te yango bokende kodepase bamillion banini na ba-États-Unis na bakonzi ya mboka nazoloba na baministre bokendeke na badepute mais papa tonton ebele sentiment ozopesela yango témoignage ezomonana mpena louche
parce que na minute est-ce que eza copte bosana docteur Kabe au liembongo on peut sa témoignage parce que va te belé ba la na TV ba lo ba ka bongo omoni docteur omoni ya koloba mingi ezate ngai na lobby yo na promete yo soki muto azana te aye awa azwi numéro nanga opesi mbongo na yo soko obikite nga na pesi yo mbongo oh wana maloba makasi ngai ne nazoloba na yo bongo ngai na lobi soko oye oza mutateme olobi ke ngai naza na teme nanga apesi yo combien soki moi ezalaka mikolo ebele te mais comme pesa la bongo papa te wana maloba po nga nazoloba eza na ngai naza mutu ya pamba te na ntango na bazomona image na ngai ebele bayebinga naza mutu moko te ke mutu pasi mutu ani te ntango na omiloba boye n'importe qui na télévision ko filmer nga boye te na tikala bapesa bacommentaire mutu moko te aza te ntango elongi na ntango emona na boye yo moko koyoka tomonaki ça veut dire naza n'importe qui te na ape mutu parmi bato ntango na bimi boye ebele lelo oyo bayebi nga bayebi ke na kufa ntango bakomona image na nga lelo ekozala nayebi te okoyoka ngai okoyokaka oyo ngai nayebi ngai nasi na kufa déjà ba numéro de téléphone ekangami esila bato babenga ngai sute na kufa mais papa tonton batebele batungisa na maladie oyo ya rein batambola bakinda bapoto esimba te lokwa yo ndenge pe okoma mutaliwa message yo kopesa na bango ba ye nyonso bazali kolando na minute oyo pour na problème ya ba rein message yo nga nazopesa na bango baya pas grammaire baya bakoza décider bon ngai moko pe tango bakoya bakokutanga pe na ozala oyo aza na teme naza na batelefone na baimage na ndenge na uti ndenge na ozalaki kolala bato batoni na baimage oyo aza na teme ngai oyo nazali baya bakokutango bokosepela okozonga kimia eza nango ya solo wana kutu nazala nasi na lubango banakala nasi nayebi te so bolekisaka wana bapibisi na loba oyo aza na teme aye soki obiki te na pesi yo mbongo na ngana sina lubango image wana bozongiselaka bango ope na bandeli yango lisusu ya même temps que moto azobima na oyo na nini boye aza mutu pe ya pama te na bato ebele o bayebani bayebinga seke naza mutu ya pama te ke na bana bimaka boye mutu moko apesinga mbongo te na bani obilobela ye ngai nakendaka na batelevizio te nini te nasala makambo na ngai nakota te nayebani na bato mais ntango na oloba boye na bato wana basi babosana bomoi na ngai. Ça va pas. Comme on a Richard Ndjisi, il y a passé il y a ma soupe ici là il y a prostate mais on a que dans une nouvelle société tinga sonde on sauté par le France en moins de 2 semaines. Et tant qu'on a eu on va le 2 semaines de 5 jours dans le Molango. Si on va le peu sonde yango nandenge na zoki premier vidéo bakisi na mêlé sili. Donc, sur le deuxième, ils ont pris la purge parce que ils ont vraiment fait bien été à secondaire, quatre ans de sa société, mais vraiment, on a eu ce rendez-vous, en tout cas, ça va. Il a été rendu, et puis maintenant, il y a pression à casser secondaire, ça va. Papa Mambolo, ils ont solo to, ils ont yaki pena na sonde, ah. Oui, na yaki na ngona la seconde temps carnet, je là. Son en haut salaire na mikolo boni. On a sauté le feu ça 15 jours et 14 jours mais awa moi ni bikanda yango le feu ça 15 jours mais quand on a eu boy bisinga na 4 jours na longolango kaya yango ya monganga donc ça ba combien ouais de 15 jours ça 15 jours dans ba combien 15 jours dans ça 15 jours on va longolango mais quand on a eu bisinga dans longolango vendredi quand on a bandi ko zo ki nango effectivement de ba longole yango ba longole yango na jenga londa sikoyo ba ki se awo on est tamo nganga tenga ko blenga docteur tenga ko magi zomona oyo okuti la compagnie na biso zomona nazomona papa sikoyo est-ce que ya solo siko masube ko mobima donc ba tchaki sonde est-ce que masube kangamaki autant que tu as sonde zosuba na sonde mais muke ya kata mais ndenge pas si faut sentir parce que me ba tchako le chis na peni donc ils enseignent va passer magasin na difficulté news ya solo
siko na minute obo masube comme bima la minute siko en tout cas siko bima déjà bandé la première dans six premier bidon dans deuxième ya puis mais est-ce que makambozolo ba eza solo to eza boyo kanda docteur Kabe parce que ba te belé ba papé belé bazana malade oyo soki ozo pesa témoignage lokuta okondi o bango en erreur po ba kolinga pe ba ya awa ko luka pe solution est-ce que eza mambo solo to eza boyo kanda docteur Kabe soki to na kosi oyo nyonso za monika kasha médecin c'est la route il faut qu'on a un banda de voir bâtir on a une échographie mon on va passer depuis le 28 là que l'échographie le 28 yango no comme docteur yango na kende na échographie yango mais na échographie te yango o bien d'avoir passer ngani na keke papa siko message no kopesa na papa o batiaka tembe o baye barate que solution tic tac ezala rapona makambo o etali prostate bon d'abord on débat batiaka tembe mon nzambe apesa minganga mais ondima no pe foisela pour nzambe ye muto apesa pouvoir la kata ya bato ko ko sala il faut s'appeler na kondima kaka kombo na ngai ezali ni tumambo Norbert mais oyo babenga kanga mingi ezali Jaguar papa Jaguar ndeo bayebelinga mingi ya solo siko papa nini oye ko sala awa et pas docteur Kabe. Bon, on a vraiment malade depuis 2012, j'ai koyoka les boumou passi, tout les ovales, les sangata, bah 2 mois nandaku, 1 mois et demi, bah 2 semaines, kolala kote na beto kokate, kolia moyete, boumou soit passi, na kei l'hôpital. Kota que moi de hôpital, na 2014 na kota hôpital, moko na salis koti na échographie na imagerie na biso a cité verte wana ba découvrir que ezarati na zongi na baminganga na papier ba pesa kana imagerie bamoni ezarati ba pesa bakisi parce que ba pesa ba opérer te mais ba pesa bakisi 2016 passe yego zongo simbati na kei hôpital monsieur na Selemba opérenga kakarat wana mais rat yango ezala tangwana ezomona na te c'est quoi mon kaka na machine mais même nga moko ke evimbisa libumu ezana ngo normal kaka soit lo va siko ba opérer lokola longola kango te pe amona te soki opérer maladi nini docteur na ebaka te na zonga a opérer na décembre na janvier pas si bandi na bon que des hôpital était bon mais c'est bon là que na Bukoba comme ezana tanto eko koma wana 2017 2018 ngana bandi koyoka siko côté gauche libanga moko bozo formé na libu libanga ezo formé wa 2018 siko na bandi ko talisa ngona bato babi ezarati ya Kibeka il faut ko traiter yo na Bukoko na bandi ko zo bato oya ye a traiter akei oya ye a traiter akei do ba ye belé na suki tu es comme en 2022 awa na bino na ko supporter bo était passé leki libumezo vimba moyo lia ezate donc ko lia vraiment libanga na ya rato na eye munene do ekangi mwe libumu mudimba na yeko kene mukole ne pas basala ki 10 jours avec examen wapi na hôpital ya mukole na ça ki 10 jours aller retour basala examen nyonso ba yeko découvrir que ils a cancer du sang. Cancer ya nini? Disa, cancer ya makila. Alors, na koti pe échographie na mokole ba découvrir rat. Ba ndeba yeko mona rat wana eza ya nini? Ba examiner pour ba yeko mona rat eza di ya cancer ndesali rat. Ya onde ba opéra ekenda te eza sala kaka. Ya koka na yete na 2016. Ya solo. Mais siko solution ni luka. Ka ba yebiso eza cancer. O solution ni luka kikasi. Na mokole ba lobi bango ba traiter ka cancer abaki. Date il faut na bima libanda mboka. Obima pe na ukende kite. Médecin wa zalaki spécialiste na ngana mokole ayeko tinda nga na Gombe na Flamboyant, venu Flamboyant. Et pas français moko boy. Et pas ya français wana tana ye akomela kinga pe abandeli l'examen aboyi kondima mokole po azala sir sokeza cancer à makila. Effectivement ça la kipe examen a découvrir que ça yango. Ye pas lobby même oui na traitement mais na Congo na zana be fractitude. Esengeli na tindo na France pa na biso kuna na balinga nanga
nakotinda place moko boye okende traitement nayebisaki naza na mbongo wana te epuis bao bazolongwa mpe bazokende bakote wana tomona bazonga mpe na baserkei ya solo soki mpe naza na mbongo wana nakolinga te nakende vome kuti soki okufa nakufela na ngao ke nadepense mbongo wana après mpona kaka saa te me natiki bana ta mosusu bapauvre ka jamais nsima sikoyo nini esalemeli yo alors na ndenge nalandaka docteur Kabe naye komona ngai moko na télévision nde totalaka télévision namona docteur Kabe ndenge alobaka nde nazwaki na banimero ya RTL na ye alors nakokisaki mwa makoki oyo ezake naya komona ye nabengaki ye avant na ya apesi nga adresse normale tu nde toyaki nayaki depuis nabandaki traitement pa na ye en tout cas parce que ezalaki kopesa nga rati oyo bafièvre makasi bapote ezobima na monoko kolia eza te mai ya malili okomela te mai ya kosokola ya malili te mai na ngai faut kotya na moto va kosokola pour le moment depuis na yawa nazomela mai ya malili mai ya malili nazosokola neti lelo nde nayeba nauti kosokola mai ya malili c'est kokomi mpe kolia bien kolia nazolia bien sauf oyo etikali eza rati mais befe oyo nazalaki koyoka ya maladie na nzoto eza lisusu te papa makambo ozoloba est-ce que eza makambo ya solo to ezali makambo moko bosali yango bopesa batémoignage na TV mpo bato balanda o maladi otangi est-ce que nayebi te soki oyebi yango cancer oyo ya makila eza maladi munene makasi nga age na nga nayebi te combien bakopesa nga mpona bato koloba biloko ya boye epuis bato bayebi nga bakomona nga na télévision siko bayebi nga nazalaka moto atembe siko na tembo nga nazalaka nango il faut baluka bayeba na le combien mais na tembe oyo epuis santé wana nzoto nano eza yanga santé eza yanga bato nyonso oyo bayebi nga bien bayebi ke naza moto maladi siko pourquoi na mikoseleke changement eza na nzoto na c'est que ti ondimo pesa maloba boye c'est que ba effet wana nyonso tout cancer wana parce que changement eza na nzoto na nga nde nazoloba bo famille na nga eza na kolisi bana naza na famille côté ya papa côté ya mama naza na bacamarade nafandi mpe na quartier oyo nayebani papa me maladi wana eboma bato ebele keba parce que ndenge ozopesa message wana bato bazolanda yo mutu mosoko oza na maladi wa kolinga aya non nga nakobenga bango baya baya parce que nga naza na changement nzoto na nga ezalaki donc yo oza na assurance mpenza ke soki bayebi nga bango moko bayebi ke nakosaka mpe te nakoki mpe kobuka lokuta mpona santé na nga te nazotuna question moko c'est que yo oza sûr ke bato wana soki baye awa bakozwa lobiko bon nga naza sir mpo nga na déjà changement eza neva na nga namoni changement mais est-ce que eza comme que po bato ebele oyo batalaka boye bato oyo bapesa batémoignage na TV balobaki ezaka boyokani bayokani na motu wana donc okoza boyokani na docteur kaba biso mbongo le biso boyebani bobana quartier moko koloba bien nayebi ye te ye mpe ayebi nde nga te ngai namonelaki na télévision mais mpona koluka kobika na nga nde nasalaki nyonso nazowita depuis cité mama mobutu kuna ntina yaka kote oyo transport combien ndenge na yaka bo mais papa est-ce que okopesa alors mbongo akopianga il faut ezala combien so nasali bakalkile siko soko lobi koyoki bien papa na maladi oyo ya cancer ya makila na kibeka message nini conseil nini okopesa parce que bato ebele bazolanda oyo na minute oyo assurance nini okopesa na bango par rapport à maladi wana parce que bakotya yo ka tembe ti okoloba ti okosisa bakotya yo ka tembe batoma bazali yo mpe ozalaka toma message nini okopesa na bato nga naza toma ti lelo parce que nga natilisi batembe na nga te nga message oyo nakopesa na bato baza na bakano kola yanga baya bamona docteur ka nga naza kombo na nga mama Jeanne mais nayaka kozwa puisque pas docteur Kabe ya mama na ngai oui mama Jeanne mama abelaki nini mama abelaki maladi ya matrice oyo kosenye kosenye sikoyo etungisaki combien de jours déjà esala ya ta une année boyemba moi pas docteur Kabe ou bien bomeka kozwa basolution mosusu en tout cas nakendaki na hôpital naka na ye balobaki fo opération namonaki ya joane kosimba te yango natali na télévision namoni docteur Kabe ntango namoni publicité nde na ye sikoyo ntango oyepa na ye pa docteur Kabe alobaki eza maladi nini cancer ya matrice cancer ya matrice c'est que mama makila ebanda obiba ebanda mpe kosila ye na nzoto baozongisa makila ya solo mais sikoyo ntango bokomi pa docteur Kabe nini esalemeli ye en tout cas mama komi bien santé na ye bien akomolia bien aza bien c'est que makila ezobima su te
Oh, maman makambo ozoloba eza ya solo to eza lisolo ozobeta kaka nabeta lisolo ya lokuta kaka parce que ezalaka nango boyoka na docteur Kabe apesi mbongo oloba boye oloba mais yango bato baloba na bandako ndeti baolanda maloba no boye baoloba kaka boyokani bakosi bazokosa po maladi uto tangeza maladi munene ba mama ebele ezoboma ba mama makasi maladi wana cancer ya col makila ko bima règle si la raté pasi makila ko sila ko zongisa ezotongisa ba mama tango bazoyoka yo kopesa ka message oyo est-ce que eza boyoka nte boyoka na docteur Kabe apesi mbongo po o livrer message moko boye ya solo c'est que maman penda za la télévision na yepe na solution ya maman. Eh ben est-ce que maman yemone mutabi so oza bientôt yo moko moni ka kiaza ngako na moni aza maman na ngai santé na yaki na yawa na lelo changement en tout cas ezali ya solo akomotambola pe azotambola ye normal akumi bien ya solo tele makusukola ye moko ya solo siko maman maladie oyo tellement eboma batebele ba mama ebele baza na maladie oyo bayebite solution ezala na banzete message okopesa na bango pona ebela tembe o batiaka na oyo etali bakisi ya bokoko message okopesa na bango baya bozo solution ba docteur Kabe solution eza ngai kombo na nga Rachel Basaoula. Rachel oui président nini oyo ko sala kopni oyo ko sala awa et pas docteur Kabe nga vraiment e copte o vraiment na yeli ezaki na yo kaka si pa ka baloba na TV ke sukisanga nga pe na sukisa yo nga na bakite to tamboli mingi na mwana ya nanga bato bayebi nga bayebi pe na mwana ya nanga na boyoka mwana ya nanga kombone générose to tamboli na etina ba centre mukuu wa partout azai na problème banda na Angola azai na problème ya drépanocytose ya solo banda na Angola kimi etikala kozala te banda botama to yaki na ye na bite tokende nanu toke sukisa ye totala ye pe asukisa biso papa traitement na esili te siko mwana ngo akomi ndenge nini azaki pe liboso ndenge na sai kutu erreur feka na ya na ye moko doso na mona ki ça ne va pas na ngena toka ye na ye moko pa Kabe amona e ponga benga ke na komo benge papa ya solo siko mwana azaki ndenge nini liboso mwana azalaki bovanda boye mbule koki obeta so asala erreur ka ndeza kasokola douleur articulaire donc aoyoka nzoto mobimba pasi akolala dans le vide asalaka mosala te mais bolali bolamuki bosutu ka bwe mwana liboko evimbi soit kolela mokongo pasi donc un mosusu bacycle menstruel na ye ekoma perturbé akosala ata 3 mois par retard ya solo siko ntongo boyeba docteur Kabe nini esalemeli ye donc ere toyeba docteur Kabe premier traitement na ye azwango abezo se plaindre lisu te ndezaka o douleur ezate donc noyebisa bino papa eza comédie te mama malobeleki sukali est-ce que makambo zolobela solo sengo eza vraiment sengo tina ya boso ezaki ça ne va pas nalingaki nazwa ye na ye mais nde naomona évolution ekende namondi ye nga nasukisa esu to nde ye nde alinga sukisanga si siko malobeleki sukali boye mpo na nini mais sengo te papa omoni jour yango papa batebele balobaka bato bapesaka témoignage na esengo ebele boye bazwaka nde mbongo mawa na bango bazokufa sans le savoir na place basala ba discussion bongo baya bamona seke na minute ba mwana komi na bien bakanga moyibi na liboko évolution très bien évolution kitoko petit nozwa kisi ana papa tozwa ngo sami beko bandeko bolanda nga sami beko ezate onde meliango boye komona eloko abuli te komona eloko amulai te o omoni pondu okolia te omoni soki yoso omoni moye bimi egunza maka te ezane la mon côté ah maman mais yo faut ça le mbongwa ebela malobo zo pesa boye mais comme exemple comme ezalaka nango pe jamais nga posa le parce que soko zo pesa témoignage ya lokuta ozo injure bandeko mso en erreur pour batebele bazala malade oyo etungisi bana na bango mais batambola solution ezalaka te ntango yo ozopesa témoignage ya lokuta ozomema bango na libunga mpo baolinga bango te bayeba docteur Kabe
papa naamona ta kutu ndenge oloba te omoi so nayebaki ke nakuta distisi wana nde baobebisa réputation bongo na ngai nazwa na moto yango oyo abela na ye na ye mpo nabengesu moto maladi to nom de jésus abiki ndeko nanga abiki ya solo wana don naamonaka grand fois na anga omona esu mwana na ye babolingo ebakisama makasi batika tembe batika Rachel message ni kopesa na ba parents oyo bazali na bana drepano batambola bakenda ba centre ndenge na ndenge solution et monana ti yo ye awe pas docteur Kabe vivre oyo o vivre message ni kopesa na ba parents oyo bataka tembe o baye bakateke place moko boezala rapona olisa bana message ezake baye bango guérison ezalaka ka place moko te eza na ba centre mususu okende ba traitaka mutu pasi ngamo na sala science infirmière naza na niveau AD bato bayebinga naza na ngavuka numéro 67 na commune ya Ngaliema ni référence na ngeza DGC donc soko kei wana do otuna témoignage etina adresse na biso ezate ke bapesa ngambo bapesi ngani eloko papa mama ozo souffrir bona dépasser par-ci par-là pas docteur Kabo te kalupangu te eloko evanja lokwa compréhension ezati net nga vraiment na ndenga mabete ezake so na ye na uta musika so na papa transport kokita pesa nga transport zwa transport futa na pesa mbongo ebele te traitement ekende bo compréhension en tout cas merci nzamba baxele vraiment ya ebele on a évité nini na pesa combien awa toza et pas docteur Kabe nini oye kosala awa et pas docteur Kabe et pas docteur Kabe ngai na ye kozwa traitement ya bana ngai banyokolinga na maladie ya SS bana wana bazalaki konyokolanga makasi 2 semaines une semaine esengeli bachange baomakila nazalaki na kimia te konyata ngai na nyachi makolo na nga awa et pas docteur Kabe namoni ye moyizi ya bana ngai namoni penza kete nakutani na nzambe penza akoti penza na makambo wana po apesa nga kimi po kokutana na nga na docteur Kabe tango nafuti mbongo na nga te okofuta mbongo ya pamba te nazwi kisi nake bana bameli kisi kaka dans 5 jours namoni changement na nzoto ya bana changement na ndenge bana bazalaki plat pourcentage ya makila na bango même ata soko otali mwana boyo komona ke mwana aza na makila te mais dès que bazuka kisi ya docteur Kabe soko otali encore bana pembe otali omoni mwana akomi nzoto rouge ondire bauti ozongisi makila mwana akomi bien bana bakomi en bonne santé na bana mibale bazolanda traitement awa baza en bonne santé eloko bazosenga ezaka fufu bana bazalaki soki azwi rime esengeli fièvre mata makilesile mais depuis bazolanda traitement ata rime ye ata épidémie nyonso ekoya ekosala bango eloko te mpo namoni deja bilembo akisi wana. Ça fait combien de temps bana bazolanda traitement baza na kati ya kolanda traitement mais esali déjà 2 semaines et demie namoni changement makasi na 2 semaines et demie penza nazolala pongi akimi mais maladi oyo ozokotanga wana est-ce que oyebi ke eza maladi oyo esilaka te ntango yo ozoloba namoni changement boye na boye est-ce que ya solo eza mambo solo to eza masolo bosolo na docteur Kabe eza masolo te eza makambo ya solo bana wana bokomona bango eza témoignage vivant nga moko mais balobi maladi wana ezaka na solution te bongo siko solution oyo ozoloba ozwi yango na ndenge nini to comprendre te solution nga na zwi eza mpona kutana na Moïse docteur Kabe seke ye ayebisaki aosisa yango asilisi yango kutu deja asili mikuwa pasi oyo bana bazako makolo ezovimba omona mwana maboko evimbi akomolela mikuwa biloko wana nyonso eza lisusu te ndeko na ngai est-ce que makambo zoloba eza po bandeko ebele bazali kolanda na minito baondima te makambo zoloba wana bakondima ngo te est-ce que eza boyokani na docteur Kabe oza ndeko ya docteur Kabe te boye naza ni ndeko ya docteur Kabe naza client mais bokoza pe boyebani toyebani na ye te
Mais est-ce que COP betami pété? COP mokote betami. Parce que batu nususu bazana bana o bazana baka o bazali kolando na minute o bazo mona o ba G. Ndenge zo blo ba boy. Ba mona o ba G ba zo ndimela ngote. Ba kanisi eza ba COP o beti ngona docteur po batu baya ka epana ye. Est-ce que ya solo penda bana na yo ba yoki malamu to ezali boyokani ozumbongo po pesa témoignage? Baya ngai na bengi bato bazana bana SS baya ko vivre ndenga moko pe na vivre oko bimise misolo ya pamba te tango zo bimise misolo na yo ozala na solution ozala na essence eza montage te yaka soki mwana zobela yaka awa maladi wane ko sibe ngana banda olala te na komi kolala pongi ya solo siko message dini okopesa na ba papa to pe ba mama o bazali na bana lolenge boye bazokoluka solution bipai na bipai bazozwa te. Message nazopesa bango ezaka na docteur moko o ngai na yoko découvrir docteur Kabe baya awa maladi wane kosila. Message na opesa bango bati obeta tembe baya bamona na biyaka omona. Merci. Mon yaka yo moko mo ko beta tembe ezamba na muté to sala ba fo introduire praticien belé e ba africain ya lo buta ba ba pesi ba kisi na ndenge ba ko teka ba kisi cher o ko zwango ko mela o zo mona changement mo ko bizate na ki la problème ya hérité dircal vraiment kisi na zo ki awa donc vraiment ça oui beta kinga penda donc na senti na oui et on a su ezaki ne kisi et qui donc et ça est soumis à penza donc oui ça va donc genou ça va. Ben voilà, merci beaucoup à la technique. Tout à l'heure les images de Brazzaville et Siko Penza, Dr Kabe. À P6, il faut dire, c'est vrai, c'est Dieu qui guérit, mais Nanzela Père Dr Kabe, Bandeko Penza, Bazui, Yabango, Lobiko par rapport à la maladie, Bandeko Tunisa Bango, tout le monde est parti, tout le monde est malade et belé, maman avant de la quitter. Mais Dr Kabe, c'est bien bon, qu'on a ça, témoignage, soit image, mais au Yebipe, les solos et bêta maka, na moniku tout journaliste, au na Brazzaville, pas tout le monde, les solos et bêta maka, tu peux créer un groupe de gens, tu donnes de l'argent, bah ça là, témoignage en faveur, na yo, Merci, merci Mamelo. Le problème est que au monde na vérité, au monde na vie. Oyebi eloko mona ki mokili ti lelo bato bazaka kaka boye ndeto zanka na bino boye. Kolela lobi zambe salanga boye mais asa salela yo. Olinga salela yo ni. Chaque jour zambazo salela biso. Mba est-ce que okopesa mutu eloko nini ko kopesa ya parce que ça santé na ya pona nini ngai nazolo babongo omoni na mokili il faut ko tambola jour mususu na bosembo vérité net makambo etali ya santé mutu moko aye azobela aza gravement mais aza soukir ya ba produit na ye mususu azomela aye pas docteur Kabe papa nazana assurance de fa o comment na ba témoignage vraiment o eza réseau ya ba témoignage eza ebele o kozwango ebele o comment peut-être non docteur Kabe azosala mosala et puis na ba maladie nyoso énuméré na tikali ko kata place au beti lisolo ya moto pai na kokoso ali na mikakatona mpona ko concevoir na tikali ko beti lisolo anate. Il y a faiblesse sexuelle peu l'obité. C'est ça. Il y a un en tant que docteur qui est responsable, moyen tolo bana télévision tel que makambuta net ba faiblesse. Il y a un na utu ko yebi sayo na terme moko o comprendre dangote. Na ebiso ke zoa mi bali nyonstu eza awa na kati ya boson na proté. Baya pa na yo. Baya na lobi boy. Pona ngana ko yebi sayo ke na confession bino eza cadeau ya ofele. Baya consultation. Baya kozwate, ba kozwa consultation et puis traitement ya ofele ya oyo etali 48 heures eza ko lobake. Ko zongi saye. OK. Détermine lobi yango na ebiso ke za télévision. Tozana ba makamusu to kataka. 48 heures eza ko lobake mwana mobala kozala na Kinshasa. Ezala libande ya mboka aza libendele ya Congo.
na terme wana mais biso ke na kozama na mamelo na ko comprendre ndenge nini na yo beble yebisa biso mwana mboka pona maimatali maladie ya sida c'est vrai bat baruma ko umela na yango mais après ça cause toujours la mort na ebité pas na yo moto azui sida avant il n'a pas une trentaine d'années et c'est guérison on peut à sida au salaka lolenge ndenge nini c'est vrai ko bimisa ba stratégie te mais ça combien de temps merci on a ba témoignage ya ba toi sida pe 30 ans ali maman nangai au moins net VH au lobby et là qu'on a koko yebisa yo en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle koza makamsu tolo bakangote yeba ke koza maladie soko mona lobi ke hépatite eza ko loba ke VH ezo exister te et pas na biso hépatite et le sida ok mais nous ko solote tuna ba yebisa yo soko zana ndeko za médecin ou bien un corps médical tuna yake est-ce que hépatite eza akoyebisa eza virus ezo boma koleka VH muto VH ko sa 30 ans 40 ans 50 ans sans problème malgré qui si yo ko oh maman nangai wana le côté na biso tozana traitement curatif VH natanga kango lususu te wana eza ekoma biloko moko mike ngai na lobela ka cancer eleki VH il faut que babongo mais faut ça faut ça peu mobilisation c'est ça pour bato ba ko kufa makasi na cancer mais ba ko kufa penza surtout que yango penze ekomi pena na minute oyo nde obe cancer eko boma bato ma yango nde na utu ko répondre OK cancer eleki sida mutako ngai soki nazana VH na ko sepel c'est longa c'est ça c'est le VIH pona nini mama na zolo babongo parce que le cancer te ozana moto na kotika na zolo babongo pona nini nazana délai ngande mutu na yebi ke na vanda kana ba patient nyos o na vanda kana bango ngande mutu na yamba bango mutu ya VH ya kovanda mikolo belé cancer a kosala même 2 ans 3 ans soka yende parce ndenge na yebela kango soki ndeko nazana cancer mais pas na lobi ko ezo mama na kana lobi boye bosuki sangai mama le soko ozali ke okozala avocate ya grand maison pona kolobela bongo chaque jour loba na yo sans problème biso tozaka pona mobilisation il faudrait to mobiliser bato koza maladie oyo eleki sida cancer eleki sida soko ebite hépatite eleki sida mama docteur Kabe mama lisolo ya leki ya faire golo a uta ekotika biso guide digital babi ayaki pe pa ina yoti yo pe ozape makambo naza makambo ni babi guide digital ayaki tie pa ina yo azwaki lobiko alelo na se ya mabele te yo beti tango lobi nyonso bikisaka lobana ya kufilo lenge kanya ayaki pe pa ina yo yo lobi yo kopesa solution na bokono nyonso premièrement vraiment esika ndeko na biso que son âme repose en paix mokili mama ekotika le nzambe pona ni soki muto akufi selonga kabe na yebi ke muto akufi parce que soki muto za pesa maladif akufi il faut akufi c'est ça parce qu'il y a une solution mais nazo répondre yo oso poser que mais nazo répondre yo mais tozana esika totele melaka osuka ki toloba te nalobi nasuka ki te mais ndeko komaki na yebia ndeko komaki na yebia soki pensa ke nzamba zuye eza majo to mona ki e pa pasteur mukuna ki akokonda sia nzoto nyoso si esila ki te ba kongo balobaka fionu ki déjà ti yo yango na lobi soki net na minute oyo pona nga eza ke ndeko komaki na yebia sans problème soki ke akai na yonda akomaki bien akomaki bien sans akai na yo azwaki lobiko akomaki bien soki ke nzambe azibo moye na ye wana eza problème etali nzambe il faut kotuna nzambe parce que ndeko to vande na ye donc akofi na maladie te akomaki na ye bien na lobi boye to vandi docteur Kabe nzamba ko na kosala nzamba ko na mko nzamba na sala grâce il faudrait to sala ndeni soki ke na bandi musique na koya na banda ko baka yo papa na ngai merci ndengo lobi ke nakende ko sambela akende ko sambela mais soki ke penza yo pesa kino kisi abiki na ye yango de na répondre OK yo pesi kisi abiki na ye ala koko tandela kati ya ecclesia mais yango na donc la image to monaki na sima wana epa ya évêque mukuna donc yaki après pas na yo mais na lobi boye avant que ndeko na zaki pa na ngata azaki na ye bien mais soki ke nzamba azuyo oyoki lobel na ngai
nalobi ke soki nzambe azwi mutu mutu akufi eza problème mosusu ya mutu lisusu te ya mamelo te ya pasteur lisusu te ekomi problème ya nzambe parce que ngai nalobi naza généraliste professionnel mpona kosilisa bamaladie incurable en général sauf la mort soki omoni na minute oyo nakokoyebi biso boye kende nano ata na bamorgue même ata na bahôpital nyonso eza na kisasa okuta bato bakufi eza koloba ke soki ntango ekoki nzambe akozwa mais okono mpe ememaka moto na liwaki mama yango nalobi ayaki na maladi te mwana mboka yango nalobi nase na répondre oki ndeko peut-être le cas peut-être omona baka ya accident ya noyade et autre chose crash là on accepte mais ndeko aki maladi azaki ene lokoloba ke akomaki na tana ende nzamba nalobi azalaki maladi maladi aye epai na bino yo lobi ali généraliste mais nzambe soki nzambe azwi mutu osoignaki malamu nalobi pokono esilaki mama na ngai nalobi boye ndeko ase retrouve nzambe azali yango nde nayebisi yo ke parce que net jour bayaki na ndeko parce que chaque jour toyambaka bato neti ngai nayebi kombo ya ndeko te ngai namonike lokoka bapatient ndenge bayaka na bango mais naye komona mutu moko aye koya kente ndeko na ngai tala tana mwana yango azaka musicien mais lokola ke nzambe azwi kuna ayeyo soigner mama na ngai kuna omoni place ya liwa place wana na tikeleka nzambe ye moko ozolanda place ya liwa na totikelaka nzambe ye moko kabe azosoigner ya solo soki liwa eye mais so obikisi maladi liwa ekoya ndeni te il faut parce que kosala au moins celui-ci malade lilo eko yandi zana na biso na mamelo à bientôt 2024 yo ko sisa maladie pour éviter nde liwati oyebi tango ko sinisa sida pour éviter liwa yango na lobi omoni tango mutu soki nzamba zuye eza koloba ke ba ane to zakanga na zana 45 ans na zana 50 ans eza koloba ke nzamba pesio mwa bwanye muke soka lobike yo mamelo ko banda lelo ndengo zobima aw lelo na 38 ans na yo ou bien 40 ans na yo esuki est-ce que yo ko interdire nzambe hotel mi nzambe na hotel mi nzambe te c'est pour cela il faut que tel Ecclésiaste 32 parce que baba na 100 ans mais nzamba 98 ans basara ni mais yango na lobi il faudrait que zo ba produit naturel ndenge nzamba auto ko aider bino na docteur Kabe pona nini na zoloba net likambo etali ya liwa na sina répondre que wana ezalaka place ya nzambe moyen ya kotelemela nzambe ezate soko moni muto komi kotelemela nzambe azandoki aza muto asambelaka te neti nga nayebi ke biso nyonso eza nzela na biso nyonso mais bamaladi mpo naza na bapatiente oyo omoni batémoignage wana mamelo nayebi so ke docteur Kabe tobandaki kodetaye bamaladi maladi songolo pakala eza boye na boye na tika biloko wana na komi kosala nde nini ole naloba boye mamelo naloba lisusu ebele te na kotikela yo mituluku ya batémoignage otala il faut juger c'est pour cela nalobaka bongo naza sûr soki liwa eye eza likambo ya nzambe mais maladie incurable lokola nani sarcoidose totalaki jour moko totalaki na ndeko na nga moko ma Facebook ndenge bakoma et prix yango eza 1 million mais nzamba sali biso grâce eza ya biso eza bongo te mais nzamba sali biso grâce pour na aider peuple congolais pour na aider na lobake monde biso toza pona bato toza pona nyama te mais na lobelaka maladie pona nini maladie neti mwana oyo uti ko mwana wana aye bayaki na ye azalaki na problème etali ya nani azalaki autiste abandaki koloba te mwana kovanda te libala eliga ekufa mwana mwasi wana kaka nzamba selo grâce après ce mwana 9 mois on s'est retrouvé mwana wana sikoyo obote bien sikoyo pona ko boto boti mwana vanda ekomi ma problème kingo eza makasi te mama na ngai batu ya bongo bana wana bobenga biso bayela nga bango bana oyo ya autisme sur na temple kuna olobi temple du roi Salomon on s'en rappelle prière biso to sambelaka na sambelaka musala biso kombo ya temple
olengisa bato mosusu te temple eza kolobaka ndako ya lobiko eza kolobaka ndako mama omoni Salomon quel que soit bozwi na ye alobi ke datongela nzambe na ngai ndako wana ezalaki ya ke okomi boye baposition bongo te ezalaki mpona guérison ezalaki ndako moko basalaki Salomon asalaki yango na sens physique mais epai ya nzambe ndenge bible ezoloba ezokonfirme ke ezalaki ndako moko ezalaki sacré soki oza na problème soki okomi na ndako wana il faudrait se retrouver eza nde moko na biso soki okomi epai na ngai ndako oyo place ngai na vande kotala ngai na tali boye nayebi koza guéri parce que na kotala maladie moko songolo pakala oyo biso tozo traité une semaine 2 semaines selon ndenge toyebisaka bapatiente ke nous bien jour tel tolobaka bongo te mais ngai moko nayebi ke non aza déjà guéri quelques jours net papa moko awutaki koya tokutanaki na ye depuis mardi est-ce que mardi passé papa aye ayaki na première Parkinson tant on a zolo ba biso totanga ka bakomo na bango te papa naza mutu tel na binga naza kuna te zoa ba grade na wana chamo panzi azo ninga akange mwasi na kaka ndengo za wana mamelo ye na kokufao na biso tango yango na biso zamba zoyo kanga sele zamba salongolo zamba zamu nana na kokontrola na bitumba bongo pour la santé mama eloko ni salami papa wana aye samedi to que ça va si rio soki ozo Parkinson cri wana ndo betaka sozo salisa moko ezaki pona ko neutraliser ko déstabiliser ba maladie wana l'école na yo to azana penzana maladie ou aza désespéré alobi que non ngai ici non nazo bisabande ko wana ke boyeba ke maladie incurable eloko ezate ndeko aye akobanda depuis mardi ti samedi papa on aye eloko ezate aza en bonne santé et menga nazo bisayo o pesi pena ko kwa ya solo mais nazalaki pa na bino wat yo ce jour nous alaki te sikoyo alobi papa nzamba pambule bino musoro bozo sala oyo nzamba azara na bino ngai na lobaka boy ngai na chaka nzambe liboso omoni na bible tala nani oyo nani mwana mobali oyo na suka docteur na moni na yebi image pe ya Kinshasa to zeli yango Ecclesiastes tango azalaki na kati ya ndako ya nzambe olia ya kosambela akoki kozwa bandomo kotse bango na kati mais akufaki pona loboko ya nzambe moko ebisaki lelo yo Ecclesiastes na kozwa motema wana eza ya ngai zoto na yo wana kakasa wana tikala ozomona biso tozosambela mpona nini okukuta mutu aye aza désespéré mais biloko nyonso ya poso mama batampo wana na koyebisa yo ke non okukuta soki oza na poso ya batampo ke batampo elongwa non benga bandeko na nga neti koleka na nga mokiji wana kobenga sans problème c'est ça okeyeki epa na ye ozomona ngai surtout bamaladie mpo wana eza salite ya kemba mafuta na bino idokinono oyo ozomona mais makambo etali ya santé ke malade eza na kati non kuna eloko eza na kote ozomona c'est pour cela biso totyaka nzambe liboso temple wana ebangisi eloko te eza koloba ke esika makanisi ya bato esuki ya nzambe ebandi ozomona te maladi songolo pakala neti nde na otokoki biso ya Parkinson papa se retrouvé mais eloko moko parce que eza télévision nalingaka koloba mabe mpona bato te parce que mvome koloba mbolamu ya moto. Voilà, docteur Kabengele Kabet, comme vraiment la souka, mais avant tout au Kabola, au Kabwana, s'il faut dire, moi l'amboka, temple des rois Salomon, soit centre médical, œuvre ici Kabikam ici, et Zouami Wapi, Batoba Lukayango Wapi, et Ali pe na ba province, na Brazzaville, pe kuni Ali, ton dengenito Ali Karana Kinshasa. Merci. Et puis bande kopé mingi bakota la ba ah ngana ina cancer na konyo kwa madame Gana ko beta tout. Et pas ndeko alobi bakozwa yo comment opesa contact na yo poto kabona prince. Merci. Adresse na biso toza na Kabinda A6 croisement avenue Galas Damon. Oye, en face ya école Gama. Soki oye. Il y a une référence. C'est ça référence na biso zawana. Soki oye okukuta
maison na biso photo na ngai eza libanda wana soki oye nayebi ke nzambe ako aider yo. Et puis eloko na koki koyebisa yo parce que ata na lani na lobaka pona nini mamelo nazolobela mais des fois surtout ba maladie nde place na telemeli mais naza na posa mamelo o memelanga ba toma ya ba congolais o soko zana ba tuma ko songolo oyebani na bango bazana maladie même ata VH1 ngana lobela kango soutien pona kuna na sena nde place na banda na buka ici na banda na maladie ko banda tuba maladie o mike tuba hémorroïde wana na neutraliser tuba na banda to bloka mike net to banjine wana to banda na ngolo fo milengela na yango surtout que toi na ila pas même 5 minutes rhumatisme angine kosu rhumatisme pas même 5 minutes ata soko zana moto ozana azana rhumatisme zoye c'est pas même 5 minutes allez eza neutralisé net wana ezo to bloka moka mike ezo lokola lianzie pa na ngai angine ozolo bakaya ezo tungise wana soki to bimina yo aw pas même 5 minutes na biko kozongela bango pe lisusu pona ko répondre bango que non grand maison muto ana vraiment na ndimi penza mukolo banzete tradi kabe ezangai ngana ko loba nazo benga tradi kabe pona ni banzete ba doyen pona médecine naturelle bingai. Numéro de contact numéro na biso ezali 09 90 18 67 15 numéro na bandele sous 09 90 18 67 15 numéro WhatsApp c'est le même numéro c'est ça oya Brazzaville to na bengak Bagdad esika tango to na bandi ezaki Brazzaville na tozana numéro tozana rue dispensaire numéro 92 poto référence pont hollandaise entre avenue de France à côté de Madoukou Tchekele. Il y a qu'à sur place au moins bikamu ici. Il faut ngana zana posé à Batoma. Mutumoko songolo par la très bien à quartier na bino bakamu docteur kaba zo beza de côté mais bosuki sangai soko za penza vrai congolais. Vrai congolaise. Bob na lobi bosuki sangai. Basuki sayo. Amon la fin to kabwana mwana mboka. Maloba ya suka na bandeko nyoso ba kolanda yo. Maloba ya suka na pesi monde zamba pambole bino bakotala na mikili ya poto bali ebele merci na pesi monde mbote zamba pambole bino et puis merci na bande konanga ya poto bosala kamanso pona ko aider bande kona bino tozana bango aw mais zamba pambole bino makasi naza na ebele ya kolobate mais eloko nazo senga bino ozana problème ko sengeli ke o eza peso mon ke eza kaka koza makamususu na télévision to bakango te numéro est affiché benga quel que soit problème and quel que soit na lobby biso to chenzambe liboso biso to za sima malema monta en consultation ate moto ya bakango te moto abenga biso to ko répondre ami lengela kana mosolo wa kachete te to za cherté to ba ya ba koluka ba ya me bakomi boye ba moya kuta kokote ate aloba ya tcheki makele be na buso na politique na boya wa cher ya consultation $30 $50 nani to komi konate nani mamelo eloko na koyebisa yo na tikere ba prophète eseka na bango ba pasteur eseka na bango ngai na lande zela na ngai ya ki docteur boganyaka pe mbongo mingi ba médecin tradipat waka mozora mosolo ebele mama na ngai soko lobi ke tolanda mbongo na lobi ke omonde na yeboy difficilement omonde na yeboy na olinga yo ke docteur kaba akiti na avion ba dose na bino yeba na ngai mama na ngai na lobi banga dose te wana eza lukuta mama na lingina tuna yo nanu mamelo est-ce que oyeba ka dose ya nani ya fufu oyo liaka moto na moto yebi ke boule moko nda sukaka mosusu yebi de boule na yebi mibale be na busolo bakoma na ba 3 boule sambe na ngai moto na moto na boule na ya liaka nanu na mona pete wana na ke réponse tona bango ebele awa na lobi eza koloba boye soki penza ya solo mutu penza aliaka ayebi ndenga aliaka te asotoki alibongo evimbi ye oliaki poke otondi yo wana kume zambe na ngai bopesaka nanu kisi ya constipation
na réponse eza kolobake mbele ezala bongo olingo mona peza bato bazo pesa yo témoignage te eza kolobake bakisi na biso vraiment eza na dose moko eza kitoko sans problème même na ba bébé mwana babotie lelo lobi ameli bakisi na biso se retrouver c'est ça na mwana ya bébé moto nyonso alengi la ko sote pour maman né la lobi pour nazana makambo na lobi pour na koyebanga bien zuelanga bato nga otokoyebisa yo donc ndenge ba bébé batungisamaka mpe na ba wane banini wane soki babotami esika te batungisamaka makasi bana mosusu baza ba malformation wane basinga banyama wana eza to biloko moka mike net bati ya rue ya nani ya rouge wana nde esile sa biloko wana mais nazolo ban o baza na premier autisme ban baza penza omoni kingo baza na malformation autre benga ba autiste baza otene bo nde il faut mwana il faut na bwaka ye nde yango na ebisi bato bozala na tembe bosukisanga na mboka oyo bibali baza te mais basi nana kosukisa ngai lobi mingi c'est ça mokeme mingi mais na sena mesana ngana moto voilà merci beaucoup merci docteur Kabengele médecin tradit patricien fait na temple du roi Salomon nous vous disons merci beaucoup merci vraiment voilà merci aussi